alingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Très heureux de vous avoir nombreux dans votre émission Chaise de Star qui est présentée par moi, Chimène Luki, moi c'est Mwindu, autrement dite Yona. Lelo, comme d'habitude, au salaire qui recherche, tokutana qui namoko ya ba comédien, artiste comédien, tout à l'heure pour découvrir aibisa biso ba programme na ba news ndenge nini aza ko évoluer na musala na ye na ko profiter na sima caméra ko pesa merci mingi na Medi Ngwadi le plus jeune de tous ya EHP Media mobimba ye mutaosa ba image kitoko boye balobise ke Medi Ngwadi azaki na sima ya caméra na ko profiter lisusu ko pesa mbote mingi na cordon na ngai ekibumba on a bengaka le plus mignon et le tout les plus charismatiques de tous les cordons. Oya Chetembe abimisi cordon na bango pe na profiter opesa sumbote mingi na maman GH maman Maria na papa Edo Amani qui est mon boss na pesi bango mbote et puis na ko profiter lisusu ko pesa mbote mingi na papa Guilain Kisi soit mobali ya maman Mifi Konde bambote na bango ya trop et puis ko pesa susuli Falansa José Ndindi balobi un français qui se respecte bambote na ya trop grand frère ya Michel Boko papa na Kinaya boza ko découvrir tout à l'heure artiste Nabino oyo aza ko sela bino musala kitoko. Bonjour artiste. Ouais, bonjour Chimène, moi c'est Mwindu. Okoki ko se présenter encore énième fois ba fan na yo et puis ba internaute nyonso ba Olanda o bayiba. OK, c'est bon déjà na chaîne Oyo et la première fois ba monanga mais déjà batala na bango na ba site presque nyonso tout. Donc la merveille autrement dit Mobutu. La merveille pena Mobutu. Donc mingi moi Mobutu mais mikolo pe de king maestro donc tout wana ngai. Okomi sous de king Mobutu de king. Ce que des kings wana par rapport à mouvement na yoto par rapport à des kings ya Batunios. Par rapport à Batunios parce que na sala musala bien bana poto déjà so bondi manga donc c'est ça quoi. Ils appellent comme morbe mutape sengango à Londres. Autrement dit mère Dorcas babi autobote la biso mona mususu ya sika. Yene mutape sanga kombo wana ya des kings. Donc maestro yaki pa ya Mika Mulanga na Paris. De mutabinga kombo ya maestro quoi. Ok, des kings du Cap. Donc, au biso par rapport à l'évolution de qui est bien. Ouais, évolution, ils est déjà bien. Tout ça, quand on a tout ça, musala pour battre là. Donc, namaka sanzambi puis na bato basoute na biso le roi vient na Roger Mali ba solution. Musala et salama bien et salama tokos quoi. Du Cap, pourquoi bête la biso au banda carrière na yo na groupe ni. Ouais, carrière, n'a vraiment son ami na banana carrière, moi bingo carrière à la maison. Oui, carrière à la maison. Et dans la banane on a parlé, ce qu'on a parlé et puis ça m'a aidé, puis ça là je crois là non Dimitri, donc ça de moi manqué quoi. Et après église et si m'était comme maman Langazaki camarade de maman Chako, 2004 ndai kisko ko poussenga. Na kota sikope mama Chako wana place où vraiment na bande makambo ils est place na bande pe makambo donc mama Chako pesa nga makambo et après na yo kindi pa Marlène na pesa pe bambote et après Marlène na yo sa maman transfert international et pas Bobo Manoka a quitté pas Marlène et pas après Bobo Manoka les étoiles maintenant là les Arsenal des artistes on a même dirigé quoi. Ok, Arsenal des artistes. D'accord. Comment biso mukende nini okamba makayo na ba Arcelonien. Watu kamba makitoko parce que ils allaient toujours na kati ya groupe tout. Ils allaient na gouvernement nango
je crois que Batuto Bakumba ont déjà Bazali, chef Nabisou Smith, Azawana chargé à discipline, Aza chef à répétition et puis Aza directeur artistique. On a Kes Bon, on a trésorière, donc on a Dada et quoi qui Yem Tassim Barango. Et puis la discipline surtout sous les Zali, on a juste car soki na yaki to sal musala ndenge zalaka, c'est tout. Dicap, pourquoi ça biso ba raison nini ou pour ça qui yo au long on a dernière groupe aux Zalaki que les loyo moko zala leader. Ils ont ba raison ni pour ça que non, ils ont déjà ba rêve, ils ont encore banet ils ont déjà balobaka. Que il y a maintenant donc 2 ans là au sala groupe comme taloba on Mama Chako aloba on déjà Mama Chako ta déjà na 2004 c'est-à-dire nazalaka c'est-à-dire jeune oyaki ba akuta déjà ba mikolo mais Mama Chako pe ça nga déjà charge moko boye nanda au sala scénario na groupe nanda au sala ba histoire na groupe et puis na aka comme ça nga chef à répétition déjà na temps on a 2004 na joana pas sans souci tu vois. Na tawana grâce à Mama Chako na joana papa sans souci moi na mukie na tawana na joana papa dudunga fura ba vie levant ba vie louvre ba papa qui detasko batana tout badaya déjà bango déjà ba betara ke babi ah garçon déjà sura koli déjà azopia makam na maboko et après là ndenge nzamba lobaka ton na sali musalo esenga ki vraiment na zala bien encadré et na kene sous ton diplôme d'état na yo kende ina. Na ina suna yokuta na mama na ndoki ya art dramatique vena ngai Elbas a professeur na ina il est pisu a sepela nga donc azala mutali boso asalisa nga pib je crois na ba 2012 si je crois bien na TV5 na Hero News dans ce qui a ta l'émission au comprendre que était na salisa kai publicité moko boy quoi c'est ça. OK Dicap oko bisabiso po ta vérité, et là je profite de dire un grand merci à José Ndindili Falansa mwana ya poto ya solo balobi un homme qui se respecte en Europe José Ndindi bambote no ya trop et puis ba merci mingi na oza ko sala pona Chimene Luki toujours Barbara toujours jolie balobi José Ndindi babi mikolo naza ko benga nzete ya malili donc babi so poussa ni pembeni José Ndindi c'est que nyonso eza pepele Dicap yo ngana lobana nga vérité ba bisi biso ya rancunier hein on a ba problème sérieux na ba collègue na ya musala na tout d'abord rancunier c'est-à-dire ba mo déjà ne ba créer ba problème oui bi ba mususu ba ya Copa TV oyo e moni lo ke boma pe lisuba makambo ezala ba internet ba film internet so déjà mutazu moi 4 10 appel na ya le ba comme international non as international tu vois so déjà on a bagana sala film et bima na festival na on a ba preuve film international ba mindele tout consort na du joueur principal na rankine te zarande batu ba complexé nga beta makam na bango te bango nde so ba fan so beta makam na nga yango wana so ba beti makam na ezo tinda yo na bango bando beba na bongo no bango nde batu ba beba na nga et pour nga solo la na batu tout masala nga Muscador toi nae lobiko tozaki nae masala nga Yams asala musala bien masala nga LBG asala musala bien et qui encore na chona ba Jerry Matondo asala pe musala bien Chapela asala musala bien masala nga Gabana donc to akuna match mo photo beta Gabana sala déjà musala bien et ça que omoni ba complexé c'est-à-dire soit l'équipe déjà zui a beni moi pembe ça de beni moi pembe ya roluka beni moi pembe roluka soit luki yango yeye c'est-à-dire il faut à chrétien dans la merveille. Dans la merveille, ceux qui n'ont pas les canaux la merveille, dans les 1, il faut aux anneaux, au long de complexe. Au lesquels on a travaillé, on a joué. Sur les gens on a joué, ça va. Tu vois? Mais sur les gens on a joué, papa. Et car ils en ont moulay. Tu vois? Et car ils en ont moulay. Donc, complexe, basé beleza, batum sous on attend la pongi. C'est-à-dire bango ba lo taranga la merveille ça la ki boye la merveille boye boye ngasko erwana nga la merveille na beta makam na bango te donc kipe kutu bango te wala nga la lipongi c'est que dans la pongi bango ba tanga nga ni dans bano sikoyo bazaza tam so ba tournage so ba kiti la merveille la merveille on aime ça bango bo banga raté na la merveille wana ça de bato batala na statut na nga ba mona mamona komaka
na 8 ans na komi siko ko futa bango quoi donc so to nga bien yaka na futa yo j'ai zala bien parce qu'on a na contrôler makambo nyonso to pourtant on a contrôle na contrôler ce qu'on a l'accès bango qui est the king. Ok, The King, la merveille. Et là, je profite de dire encore un grand merci à Midjolou qui, à partir de France, n'a pas si sous. Merci Mingi, na Mimiche Boniem, Balobi, à Pesaka Samba Sengae. Et je dis un grand merci à Junior Issamala, Balobi, Mimiche Boniem, Balobi, à Pesaka Samba Sengae. Mais à ça, par exemple, Kinto na Mikele. T'es en Suisse. Mimiche Boniem, Balobi. Moi soit kangi Suisse na maboko donc après ça rassemble sengae chimène mtalobi alors quand la sengioté mais solide sans des chimène pour ça la bien parce que libanga wana na bien après ça rassemble sengae babi Mimiche Boniem solo la comme d'habitude nenge José Ndindinzeta Malili a solo la kitoko dika pourquoi pesa biso ba programme ya mouvement ba répétition ezane. Oui, nous avons travaillé chaque jeudi. Maintenant là, je travaille répétition na beau marché. Quand la tête aux ongles matongé, programme est déjà bateau ba talaranga, ba ebike ba ozela. Bon, na te ki ango kana lo baka po ba linga ba na lo ba mingi. Ça ba ozela filmer mo be comme na contrôle. Donc na contrôle wana eza na bimisi sko ina mobimba, na bimisi ba mama chako, na bimisi batu nyonso to ba laksanga formation. Bazomo na film pena comme on a contrôle donc contrôle il y a bato ba déjà même on a ba dimension il y a ba émotion il y a yo la trop bolingo il y a yo so pena déception na film na ibisio ali la loi msusu quoi donc ba bi que na sala bien ba pesanga confiance et puis ba soutenir tout d'abord et que soutenir les arambongoté et puis que soutenir peut-être par rapport il y a idée quoi. Donc que soutenir les arambongoté so comme les zatika na singa bo ça dit au pisenga kala non pour ceux qui m'ont dit la na singa te na singa na ngate quoi donc na singa te parce que pembe na déjà na mona déjà bibende zali quoi donc tant na mona déjà venanga Roger Maliba babe muto solo la feuille donc a solo ba feuille ya sika blague quoi donc so na mona basé belé ba mère d'orchestre na Londres déjà à pied ça ande lobi ça ba senga quoi déjà ba coller yaki pour na ba décembre oyo et puis Mika Moulanga to bebana kinaye ara na France autant les musiques to bebana ki abike to bebana na ye abike abongisa ye moko Espé Philippi Balobi un parisien monacola na lingwala là où se repose la confiance du chef na niveau ya Paris mwana mukie oazana balar na ye aosala honneur ya lingwala na ndenga mikili Balobi na pesi bambote et puis na pesi qui encore bat baleke belé quoi contact contact non te tozo beta non masolo ngalingisko oyebisa ngai par rapport ya titre wana bayebi ke yo lingaka bolingo bayebi ke yo lelaka trop sikoyo opesi titre contrôle par rapport à quoi contrôle c'est-à-dire amoni mobala ra maître ya ko contrôler moi si oazo zana ye mais mapena moi si a ko contrôler mobali na ye na ndenge ba vivre comment tenyo so teka na contrôle na bisibino bat bo pasuka mututu c'est-à-dire na bina filme oyo ndebo mesana omona nga c'est-à-dire na komi yango et si la nango déjà si laki to bana déjà ka semaine otoza bozwa contrôle donc na luka pena na contrôler yango na ba dimension moko bo et puis bozwa qualité mususu ya sika donc yango na bike contrôle wana e contrôler na bano batonganga ba complexé et donc on contrôler bon parce que bon ba na temps otala nga bon ba otala nga sko nga na otala nga tam match et Arsenal na tam match tam na otala bo na petit na nga deo a comprendre ça dit gérer mon raza gêne mais na biso makamba sala nga vena et donc azoara temps quoi parce que big artiste force ni azala dango. Ok artiste ngana lingaka mingi ba preuve la peau puis si so ba jouer répétition temps ba jouer répétition zani ponga na kitara ti na terrain tout ça chaque jeudi parce que tous les acteurs na ba actrice ya katsa groupe bango tout au kota ba kota déjà monde dans zonzing donc yango tout kala na jour moko ya jeudi
de jour moi il y aura jeudi donc de 10h à 14h quoi. Donc jeudi au coup déjà to bandande ba extrait à film et contrôle. Déjà ceux qui gênent au bien à équipe na bino bokiti bo mon na contrôle et travailler quoi. Donc bo mon na et l'autre le ben na bino. Ok, d'accord. Nous chutons vers la fin. Nous avons profité sous c'est un grand merci. Na papa Guilain qui s'y soit, mobali ya maman, Mifi Konde, Bambote na bango ya trop. Et puis nous remercier les sous maman GH, autrement dit maman Maria. Et puis copé ça sous merci Mingi, na les plus jeunes de tous les caméramens, Medingwadi, Bambote na ya trop. Oh ezale ki ya bino Chimène Luki. Nasir Bozaki, un artiste, aye biso ba programme, et puis aye biso ba nani ba complexé, si c'est quoi on a ba complexé, et puis na beau polémique, na retourne à tête sur qui complexé nani, mais ba complexé nyonso, boza royoka, artiste bibotika complexe, artiste moi quelques mots de la fin, na moi bonjour, na ba onyo so ba otala. Oui merci. Numéro dans contact Ezali, c'est des bateaux balinga à la merveille quoi. Bateau balingara de king, bateau balingara maestro, bateau balingara messieurs, l'acteur quoi. Baby Fox, il y a des kings, des kings quoi. C'est-à-dire nous contrôler pour bientôt. D'abord contacter et ça la bien, c'est-à-dire numéro d'angeza plus 243 89 89 29 379 plus 243 89 89 379. Il y a un à WhatsApp. Binganga wa encourager nga, binganga so sepela nga. Et na senga na ngaité quoi benganga po ezala bien et so opesa bambote nanga ba bien grand patron na kati Paris Noël Machuda Tawaba babi agence Moko Jonathan Naël babi livraison sur place donc ba sakalo so fufu mafuta mbila partout bozali makala et kozala wana sans oublier Micho Mabala babi pene ya Noël Machuda di Gloria Océane moi si ya pembe et balezanga liziba donc balé o ezanga liziba un grand coucou sans oublier Dada et quoi qui est j'ai dit grand merci na SP Philippi là où se repose la confiance du chef et si ka est là la ka motema mobali na niveau mikili donc na pesi bambo de place azali héritier Watanabe trésor Mputu. Déjà j'ai sans oublier qui encore Trésor Mputu de King autrement dit Fali Poupa bango wana penza quoi donc héritier Watanabe Fali Poupa maestro Fabre c'est tout. Ok, on va profiter sur ça. Mbote puis merci mingi na José Ndili Falansa et puis kopé ça les sous merci mingi na Popo Lengolo na Durban en Afrique du Sud agence Chimène Lucia ma copine privée côté tchela ngaba koli moi li papa bien moi saka bien moi nina bien Chimène Lucia maman na baby boss Bofali hey moi noir robo mangai c'est qui les noms encore Mimiche Bonieme ça dit numéro na ngai yango wana so bengi ngate benga Chimène et les kambalama parce que moi sois sérieuse et puis fidèle na musala o quoi moi c'est boende et singa na banet quoi ba wana ba désordre té baye ça déjà musala na sans polémique sans complexe ça dit envie à rater Mimiche Bonieme na katia Suisse donc solo là ba solo là yo donc ciao Mimiche Bonieme solo la po azali remplaçant motema ya rukola ya mama Maria bambote no ya trop Mimiche Bonieme karande na lobaki baby boss promesse bébé promesse na Durban bambote no ya ngwana babi petit frère propre ya Herbi Lutangu herbivore ya bino bambote ya ngwana et puis na kopesa mbote mingi na ba oyo balingaka nga et puis merci na bango. Et puis merci na ba o balinga ngate ngana linga bino mingi ba remarque ba conseil to ba critique na bino yango nde sala ra musala ya ba biso ba Chimène Luki école comme d'habitude yango na pesi bino ba mbote puis na kopesa ba mbote na ba abonné nyonso ya EHP Media et puis vous continuez toujours ko s'abonner na EHP Media pour na retard ba émission qui
kitoko boy o chimene luki molobeli na bino azali wana pona oluki la bino ba news to ba actualité nyonso eza koleka na kin et puis partout s'il vous plaît tozali wana EHP Media mobimeza ko sala musala bien coordonné pa ekibumba oyo azali les plus mignons de tous les cordons na pesi bambote na ya trop et puis na pesi mbote ming na Michel Boko papa na Michel Boko donc babi Michel Boko abota Michel Boko bambote na ya trop à partir ya France balobi ba vrai français babi Michel Boko leki ya José Ndintili Falansa nzete ya Maya Malili ya bino yango wana bo rester toujours branché et puis ngashimelu ki na kolemba bino te ciao nalingi nanga mot de passe pona banda kona bige. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop.